teleka ngana kiawa emsa zungindako kiawa como lala mais alingi komela libele pezo bimanante mais nazo pesa kango kaka malembe donc aza vraiment na programme na ye oyo ya libumu parce que na libumu la muka 23h ti 0h on a la liti tongo dans la liti ba 5h quoi. Donc bientôt tout ça 23h35 donc comme déjà koluka pongi alala alingi pesi setango te e moko zo boaka donc et mami Kiawa good girl. Donc tout là c'est une bonne nuit. On va te coutani lobby. Bonne nuit. C'est bonne nuit les tata. Voilà les belles dames. Là tous les 6 comme vous voyez qui a Butamaki les 5 septembre Tobi Malelo mais Tobi Manaba après-midi donc on a 11h ba checker qui a ba checker matoi ba checker donc santé nae nyonso c'est bon donc nzamba sali biso grâce nyonso l'équipe bien ba checker nga pe nyonso eza bien donc le Tobima qui a vraiment zaki mwana malamu butu mobimba alali ba bébé mutunde bazolela inga mais vraiment alali ki banda 1h30 si ayo la mukanao 8h hein, si je me trompe pas vous en avez ça benga allo babe bah checker everything tout va bien so baby va me savoir sur la afternoon so ko bossa na ka c'était on est aquí Ems au bon sandako et j'ai 3 heures de temps les belles dames et là que je vois Ems sous bas 1 heure de temps pour bon sandako donc moi mobile zaka mobile alors je tana inda zo bungisa mais merci quand même à gentil au bon sandako donc comme dans le baki qui a zaki vraiment malade moi là les bien tout là les bien déranger ngate banda 1 heure 8 heures donc là les vraiment bien ce qu'on a là c'est pour changer bilamba na bongisa déjà pour babi qui na ba après-midi à babi mitsabiso donc c'est ça. Kiawa ça va Kiawa la emso binga yeah this is you donc les belles dames ga na sokoli comme dans le biquet et emba edinga no bungsandako donc emso editu no bungsandako ngaja na sokoli et na ozela sema ke ba yosala checking asuka ya Kilian so ba checker asuka après cela ba isu erni to kokende donc ba 15h déjà to na biso na ndako donc voilà là déjà le konanga libumu libozomona na la tiamo tout lutter contre les boumous quoi, tout lutter contre les boumous. Mais je le rappelle, parce qu'on a la Kiawa, après c'est là, ne na ben mutona quand on photo, pour on les photos, après on va au sala et photo. Ngai moko na mona, makambo Yesu asalelanga, ngai moko na donc Kiawa les belles dames a changé bilamba à la tire robe nae on a l'excès bino ne lamba ya Kilian hein Kiawa on a lamba ya Kiki donc alors déjà avait dit yozo ngandako à la tire robe nae comme mon niwana Kia mamie ça va yeah donc c'est ça on a tissé robe nae et coquille est bien de ozomona joli Kiki joli mamie yeah donc alinga lia pendant la mukina liété ce qu'on a mis laissé libellé donc tout va dans ce que tout zela ndé ba lobana biso après tout zonga ndako Kiawa
Tu connais Erozon Andako, Sam to go home, le bedem. Le dernier, 16h. 16h. Bah libéré bison à 16h. Donc, mboule bêta, tu côté ça qui a. Malé les gens vont mettre mais moi mboule on a bon bébé. We're going home. Donc, Erozon Andako. Hey. Je suis dans les salibandés. Ok. Ah non, de quand Kylian rentre dans ça. Et de quel Kylian est oh là là, le temps ça passe tellement vite. Kylian a dit qu'il est qui est. Oh, Kylian a dit qu'il allait quitter. Moi, Kylian a dit qu'il est qui là-bas. Mais veste à blanc, il y a Kylian aussi. Kylian ne va jamais rentrer. À côté de quoi encore fort. Eh mamie, n'a fongolo non oyo. C'est bien comme ça. Ok. Protéger. D'ailleurs il fait froid. À côté encore fort. Moi t'as ma colonne de bibi. Ma colonne de tika, ma colonne de sucre non ka. Ah. Oh ma colonne de tika li. Ah. Ça donc à côté. Attends, je prends le casse. Donc il y a un côté na casse tonight. Yes! Let's go! Now wait, pendant les personnes nous attendent. What's oui, babe? C'est qu'elle dit d'aller me tuer. Tout droit? Bye! Bye bye! The sun with the beautiful baby. Thank you. Thank you. We're going home now. Yeah, we're going. Thank you. See you. Bye. Take care. Bye. That's fine. D'accord. Azuni ndaku. Quand on a eu qui a peine, qui n'a roulé là, vous avez un sourire. I'm going home to the mini banda. Oh, Banganzambe, Bananzambe, Bakutatula, Elonga, Bananzambe, Bakutatula, Elonga, Elonga, Yesu, Dolongie, Alléluia. Oh, 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 Banganzambe na yo. Frère, frère, serre, serre, oh, oh, Banganzambe. Apamboli, amen. Tu vas pas saisir. Là, ce qu'on a monté, on a ensemble parce que j'ai. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'ozo mais ma biso on a 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bonjour, nabino nyoso bozolandanga Stéphanie La Rose. Nous on a bien bino penza nouvellement ko ya kitoko grâce beauté atiki biso te pona ba rentrée scolaire oyo yepe asali promotion na pona mafuta na gamme mobimba les belles dames et kiti comme kana 100 € ya pamba. Wouh! Comme bébé qui ba gamme grâce beauté za kimi na ba 130, za kimi na ba 200 mais asali biso promotion na et comme biso kana 100 € ya pamba les belles dames. Yo mutuzo talangai, ozana pso comme le cola
mutumoko lingaka tentire ya mutumoko bo olingaka be tentire nanga olingaka otunaka nga ke la rose secret na ezala kanini secret na ezala kala grâce beauté na bombela bino te na lobela bino yango pe na yesu ko bomba te na yesu ko yebisa bino ke akitisi yango lisusu ekiti lisusu kaka na prix ya nini na prix ya 100 € ya pamba okomi na tentire ya mutu o sepelaka na ye soki oza na posa kokoma mwindu grâce beauté akokomisa mwindu oza na posa kokoma chocolat grâce beauté akokomisa chocolat oza na posa kokoma pembe grâce beauté akokomisa o pembe kobosana te bamama kokota na site ya grâce beauté mpona komona banouveauté ezali kuna donc biloko ebele ya sika grâce beauté akotiseli biso soki oza na posa ya kokomande na whatsapp numéro ya whatsapp na eza awa na écran okotindela ye modèle ya mutu ya couleur ya mutu oyo sepelaka okoma na futur grâce beauté akokomisa yo soki oza na posa kosola na grâce beauté kosomba eloko moko oza mpenza sur te koma ezali okosola na grâce beauté na numéro oyo bozomona na se ya écran donc grâce beauté aza wana mpona kobatela baposo na biso kobosana te koyebisa motu te game ekomi kaka na 100 € ya pamba. Bye.